Pour ça, la Netingaï, Bolandara toujours Australie-Congo, avec si tu l'aimes. Donc. Salut à vous très chers internautes de partout où vous nous suivez. Boye imala muna émission na biso ya lelo. Ndenge boye binga wabino na sika chulembo à partir ya Australie, précisément à la ville ya Brisbane. Lelo tozo lobela MP masolo ya actualité n'ezo dominer toujours ndenge président na biso Félix Tshisekedi alobaki ba diaspora bazonga. Donc nazana ndeko aza vraiment na expérience concernant makambwana avanda na Congo, Angola, Brésil, pays belé là s'est retrouvé en Australie. Donc à Robert la biso un peu masolo, tout na épée à vinae concernant masolo à diaspora. Neki mbote ndeko. Ouais, mbote maman journaliste. Oui, ko pesa kombo na yo na bao bazolanda biso. Ouais, kombo na ngai Enoch. Nekonok, merci d'abord on a ndingo répondre à l'invitation na biso lelo. Ok, merci. Merci aux alaki patients ya ko bengisa ngai pe ya kozela ngai. Merci beaucoup. Alors ndenge na lobaki na annonçaki na début à émission na biso ndenge président Félix Tshisekedi alobaki que diaspora bazonga. Yo za diaspora waza vraiment na expérience na ba makambo oyo libana ya mboka. Yo o interpréter que on ndenge ni tango yo kaki likamwana président lobaki. Bon, premièrement, na bolingo ya Afrique, pe na bolingo ya Congo, tokoki ko zapete makambo mususu. Parce que eloko mona ko lobake biso toza ba politicien te, mais tozo lobela politique. Pourquoi to lobela politique? Parce que ezo concerner biso. Soki politique ya monde ezali base ya mboka, base ya vie na biso. Na kata politique économie ezali, na kata politique sociale ezali. Soki tozo ko lobake no biso to ko lobela politique te. Politique et lobela biso ne ba soki on se concerne la politique te politique ko se concerner na. OK. Alors, na ba politicien, na biso tozo lobela politique. Donc total anaka. Ba président, ba politicien, ba ministre et tout ça ba ngope ba talaka makambo oyo peuple alobaka. C'est pour cela que au mona likambo moko bolobeli et puis ba bongisi yango. Donc c'est que ba ngope ba talaka. C'est pour cela que c'est to lobelango. Alors, dans les camps oyo il y a ba diaspora, je pense que ça les eloko ezo eningisi vraiment mingi ba congolais. Muto mutaye kozo ko interpréter ngo na ndenge na ye. Mais ngana landaki interview wana tango président Félix abandaki ko lobango, alobaki a insister kite na batu bazonga na mboka mbala moko. Mais asalaki lokola oyebi ezana histoire mo na Bible. Azalaki na roi David, azalaki na champ de bataille, et puis azalaki na posa ya mai. Tant azalaki na posa mai, a sali oyo exprimation na ye. Alobi que non, na na kuki kozula ngai mai. Or mai na esika bango bazalaki mai ezalaki te. Mai ezalaki na kanya ba Philistin. Et sengelaki mai bazula ye mai. Mais alobi que non, j'ai soif. Donc na posa ya mai. Mais entourage na etant ba yoki o ezaki posa ya mokonzi na bango ba salaki tout ba kende ba affronter quand ya ba Philistin ba zwa mai ba yela mokonzi na bango. Mais suite à histoire on sort là dans la Bible au mona ki na suko nango amelaki ne pe mai yango te. Donc qui veut dire ezali posa ya président. D'abord ye moko président aza diaspora. Afana na poto ayebi ba réalité à poto. C'est vrai mutu mutazo ko loba na ndenge na ye to yebi yango. Défense ya mutu mutu eza mabete eza malamu. Mais mutu mutu pe azoko défendre rango na lolenge na ye. Peut-être abokaki masolo na ye na ne komi en cours te. Yo défendre onden. Bon, ngai na ko défendre rango na lolenge na ngai. Yango na lingaki na lobana nu mwanda mo ba défense oyo ya ba ndeko poto koma na esika oyo ngai na ko défendre. Mutu mutu azo défendre rango na ndenge na ye selon ba raison pe ba intérêt na ye. Parce que les Cambo ya Congo, tous les Cambo politique à Congo, comme comme intérêt. Ce que mon que les Camana ils ont intérêt na yo, au lobby yango, au fingeli yango, au défendre yango, pour yebi que na image na yo sali ya mabetu ya malamu, yo futa yo na quelque chose. C'est pour cela ngai ta na yo kaki yango et ça là ngai malamu. Na sens ni ndeko nanga. Ko fanda libanda mboka ezaka kimia penzate. Peut-être les gens ont eu chance de faire des bamboka où ils bien. Les gens ont eu chance de faire des bamboka où ils bien. Les gens ont eu sepeli parce que
kokende ko investir na mboka soit ko zonga na mboka soki na yebike ata naza na mituka te naza na mbongo te mais soki kaka kabage na ngai eza ya kotonda na kozonga esengeli na biso to sala to uta bamboka na biso to ya bamboka oyo tozali par-ci par-là États-Unis France Belgique soit Europe to Océanie Asie eza bien mais toyaka kate poto lia poto mela soki na kolia na komela ngami na ko préférer na za na Congo pona Congo na kolia penza soso oyo ezotambola babomelinga na le na kolia makemba oyo penza euti zamba na le pondu ya sika na kolia mais etoya pona kolia te mais bénéfice nango ezalaka nini tango bimi na mboka oyebi ke non peut-être na mboka na kokaki kotanga ba université te to na kokaki koyekola musala te comme na komi awa opportunité nango ezali na profiter ko saisir ba opportunité alors soki na tangi na ngai naza na domaine moko boye naza vraiment calé ata baloba lobi na ngai lelo zonga na kozonga na ngai mbo oyo kutu ke président lobi bozonga parce que ye moko aza kuna alobi bozonga bongo oyo ba refulaka ofandi kaka bozo tambola boye bakangi yo ba refule yo soko za ne logo te c'est pour cela na vie faut la ga o mobuye na lobaka prêt pour la révolution donc il n'a pas la prêt na tango nyonso et ko kwela ngai te ke opo président lobi et ko kipe ko kwela ngai ke na sali le kamoko boye soit accident moko boye sengi ke na kima na kozonga pe maboko pamba donc passer message na bandeko bana poto batanga vraiment na ko passer message wana bandeko na biso ya diaspora na yeko critiquer mutu moko te na yepe ko loba ba vie ya mutu te mais souci na biso ezali ke tozo l'appelle ko la ba diaspora mususu diaspora o eza pena na C eza diaspora congolaise to fandi la mingi polémique to fandi la mingi musique to fandi la mingi biloko o eza na tina moko te or eza na ba diaspora mususu o mona d'abord to landa kaka la présidence ya Afrique la majorité ba président nyonso bazo koma na Afrique baza ba diaspora d'où pour comment c'est qu'un a créé des relations a tangi a créé des relations ne même na niveau bazo koma na donc ba diaspora congolaise bana ba relation te bon baza mingi te ba relation na biso ya biso ezaka ya C na sens nini na boza na relation na mutu moko boye pona lataka bien na boza na relation na mutu moko po to beteka libanga na ye mais oyo nga na base na nga eza nini ke toza na eloko oyo tokokende kolona na mboka dernièrement tosaki émission moko tolobaki ke ekozala malamu te nakende koinvestir na mboka pourquoi parce que tolobaki ke ntango ozokende koinvestir na mboka okomona po oinvestir fozala na parasolaire donc parasolaire c'est-à-dire mutu akocouvrir baaffaire na yo soit tozwama général moko boye soit tozwama mutu moko boye mais na miniti oyo eza so makambo wana te donc ezali bafongoleli mutu nyonso maboko yaka lona wana ekozalaka na bénéfice na yo et puis okokota na mboka sans visa osali baaffaire na yo ozongi eza vraiment un avantage makasi. Ouais, donc message nous passé kasi na diaspora congolaise. Bon message na ko passer na bande na biso ba diaspora ki diaspora na biso ezala kaka te pona ba polémique. Ezala vraiment que pona bénéfice ya biso pe mboka na biso. Donc c'est-à-dire bisika ozali, ozala en Europe, ozala en États-Unis, ozala na Asie, ozala na Océanie, soki omoni opportunité ya koyekola eloko ezali yekola. Soki omoni ke opportunité ezali ya ko pousser ba étude ezala na limite te to mona ka bakoko batangaka donc na âge nyonso okotanga na yo sauf soko kufi donc to meka ko bakisa mo eloko moko kati na biso en fait que to aider mboka makambe belé na Congo ba yebi yango te mais soki biso toko meka ko sala ngo yozala malamu donc diaspora atanga azonga na mboka kinde ko créer ba misala pna ouais tozo lobate ko zonga ndenge ko no so na zongi ba sala ngani te zonga soko se préparer déjà bien au monde que non il logo de nazana on a ko aider mboka na ngai ko s'intégrer na ba congolais za vraiment le Congo ya passe congolais abimaka na bitike alakisa ba oyo batikali na mboka ke yende a commis déjà danger oh non a commis danger te au commis na Angola et loko les bosso sala ka mutu o s'intégrer za langue soko yebi langue wana o s'intégrer facilement mais congolais ko linga ko yekola portugais na ok nango wapi bisika okei yekola langue wana eko aider yo makasi donc intégration toza nango penza mingi te parce que na mona ba congolais au moni pourquoi ba congolais balinga mingi Canada ke États-Unis
pour bayebi que na États-Unis ils ont une obligation faut en anglais. Ils ont une obligation faut en anglais. Mais ça au Canada, Australie faut y anglais pour ça. Ce que bayebi balinga na Canada pourquoi parce qu'il y a kuna moi français na linga les amis. Mais na Angleterre soit na États-Unis ils ont obligatoire faut anglais. Yango au ressentir même en Europe, bazalaka mingi na ba France na ba Belgique qui na Londres. Ba Congolais na yebi que Congolais nyonso na munoko na yalo ba ke alinga mboka na ye. Mais ko linga mboka ezaka na munoko te. Balobaka la foi sans œuvre eza foi moko na eloko moko te. Oko linga mboka na yo c'est bon. Mais nini o yo zo ko bongisa pona bolingo o la sa bolingo o ya mboka na yo. Du to kele na ba biloko tozana ngo o to yekoli o to salaka na bisika tozali to kele ngo pe to aider pe mboka e ozamala. Ok, merci beaucoup Ndeko. Ok, merci Nalpe. Alors, chers internautes, pour qui n'ayez Ndeko noka lobby, waneza qui opinion nae, avis nae, interprétation nae à diaspora, n'ayez président Félix Alba Tozo Ngamboka, binope na section en commentaire boye psebso, avis na bino, opinion na bino. Merci beaucoup n'ayez bolanda absone, bo soutenir abso toujours, bo continuer, bo tika abso te, bo sujet abso ba sujet, pour y rendre ça à keto zala tous en misala quoi n'engé to beng sinde ko nok parce que beau sujet qui va sujet wana et j'en profite aussi pour dire vraiment merci na ba soutenir biso les gentils ça atika rabiso te kanku beloti et na pesipe mao kabuya yepe kalate to beta basolo bien motema ya grâce molosa quoi famille molosa mobimba na famille Chulembo bien na Australie mobimba Olivier Bolia na Canada. Merci vraiment Nandingo soutenir à partir à Canada et en tout cas Louison Molosa, Benji, Papi, Vincent, tout le monde va soutenir Abisso Maxime Chanel et Maxime Soto notamment awa. Donc merci vraiment en général na olobaka batuto ba soutenir Abisso. Merci na ba onyo so ba s'abonner na YouTube na Bisso. En tout cas vraiment merci. Bon continuez toujours qu'on soutenir Bisso et ça la peut bien pour Tokoba na Moussa na Bisso. Merci à vous tous Ndenge Bolandi Bisso et on se retrouve à la prochaine. Congolaises et Congolaises, à ce qui concerne le carburant pour vos véhicules, ne vous inquiétez plus, la solution est là. Station Touahafis. Station Touahafis vous apporte la sûreté. Ça, c'est du jamais vu en RDC, une station d'essence qui vous offre la qualité et de bons prix en même temps. Nous invitons tous les Congolais qui sont dans la diaspora et des Congolais qui sont dans la République démocratique du Congo d'y aller et puis donner quand même quelque chose de bien pour les Congolais qui les soutiennent. Maintenant, Mouraha, route Virunga, en face de l'hôtel Lumumba, pour l'instant à Goma, et bientôt sur toute l'étendue de la RDC. Station Touahafis, c'est la qualité. Station Touahafis, Yamwana Mboka. Pour ça, la Netingaï, Bolandara toujours Australie, Congo, avec si tu l'aimes. Donc, tout le temps, pour ça, la Netingaï, on sera toujours branché parce que les albémissions, il y a qui toque comme Makasi. Bango, qui toque comme Makasi. Pour ça, la Netingaï, toujours sur Congo, Australie. Féliciter l'équipe de nous, pour ça, on vient comme professionnel, image, qualité, laisse tomber, carré. Aux opposés, ma question nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, nous en que jeune congolais, beau continuer bongo. To l'union aux amis en Australie, même taille na idéologie en Australie, maman ancien, en tout cas, biso tout on a simano. Merci beaucoup. Le roi qui ne liboso quoi. Vous allez côté là, Australie, Congo, divina Nancy, bika nous a donc, voilà, c'est bien, on va toujours. Zoa.